Yo, la famille gauloise, la famille Gladiator, qui avait dit qu'il ferait Gola, à Kobeta concert outé, mais le tomoni, depuis confirmation salimi, makamobile, ba, exprimé son bami, tomoni, colloque, ba, actrice congolais, tout va se mobiliser derrière faire Gola, parce que lelo, ils ont reconnaissance artistique, faire Gola. Alors, ils ont quelques battes au bandima, faire Gola, te melelo, tout le monde va artiste, va simana yi. Tokuti badéplique pomba bazali bafabrigas bazali bayeboalo te bazali tokozokuta koloke bagrand chanteur baza nsima chanteur c'est-à-dire lakisiki eza concert ya chanteur eza concert à n'importe qui te eza les padres les parrains de la musique congolaise les doyens moto ayebi koyemba amaîtrise batimbre na ye moto soki bandi koyemba instrument ebangaka voix na ye instrument eobéiraka epesaka yango place no pataki instrument edominaka ye lelo bakomi koluka baactualité bafingana na bana na bango comme quoi po baluka basala badimine siko promotion ya concert mais ezosimbaka te. Et merci à toi Déplique Pumba na soutien na yo. Déplique Pumba Nias soutient à 100% le padre Fergola pour son concert du 24 juin au stade de Martyrs. Déplique Pumba tobigaza na Paris après le studio a enregistré le mastering kalaté album nezobima. Mais sans oublier aussi que Déplique Pumba fait partie de la volume de la dynastie ok dans quelques jours peut-être avant Martyr peut-être après Martyr pour Ebima Gauloise Gladiator Zalako Sepela parce que le 24 juin ils ont mon banque événement oyo tozona Congo te mesiko tozwango mobangi ya live ekozala semi live te mais eza live eza concert live s'il te plaît concert live oyo esalema na motende kosalema artiste yima wasomba baestrema na mbongo na ye artiste akoluwa eloko te artiste asombi bamatosi na ye oyo esengo te esengo